Toujours proche ya population, toujours pene ya peuple, Moufiniku ya sécurité ya district ya Funa, numéro 1 ya commissariat urbain ya la police ya Funa, le colonel Carl Lewis a procédé qui lobby eleki na présentation ya ben civique bien identifié, oyo bazali ko semer terreur na commune ya Kalamu. Bien reconnu na ba quartier na bango, pe bomoni bazali toteli bango na ba makaro na bango. Parce que c'est après avoir fait beaucoup d'investigations, quand nous sommes confirmés dans le bureau de renseignement, dans la section il y a action, après tout bimissi on a presse. Pourquoi nous présentons ces gens au niveau de la presse? C'est parce que notre population doit savoir que la police n'a pas la capongité. Nous continuons toujours à éradiquer ces phénomènes kuluna dans la ville-province de Kinshasa. Bota la bilongi oyo bien ndenga kaka bozali komona boye bazali ba spécialiste ya ko papa machette ko boto la batu miloko voire même ko kote la batuti na bandaku na micro ya magazine plus 243 Moufiniku ya sécurité ya district ya Tchangu le très dynamique le colonel Carl Lewis a communiqué ki boye leur place en prison en Genga Boulot en ce moment c'est en plein réaménagement bazako ko réaménager ango bazako bongse ango pour que ba master ba kende ko vanda kuna calmement par rapport ya ba acte oyo ben civique oyo basalaka surtout likambo ya ko papa machette commandant ya commissariat urbain ya Funa je cite le colonel Carl Lewis abakisaki pe boye que c'est plus grave surtout zu ba comportement ya ba ADF na luna bande connexion na est ya ko kata batu ba machette yango to bandi komona wana kati ya mboka ya ville province de Kinshasa. Donc nous devons faire très attention yango na eloko wana penza mokonza ville na ba konza likolo voire même le président de la République alingi koyoka susu likamwana te. Nous sommes en train de travailler durement. Bokanise sili te colonel Carl Lewis a présenté ki lisusu échantillon ya ba policier oyo ba se permetaka ko boto la batu biloko caressant yangoyo. Mwana mobali oyo bozali komona azali conducteur ya taxi moto babotolaki moto na ye lobi eleki na butu boyoka lisolo. Dossier komela hinga tozaki dimanche aux environs de 22h na kati mosala nazokende na tika moto esika na tika kana betela sentinelle porte kwa fongola ngai na moni de moto na ba policier 6 bango nyonso na manduki 22h ba braquer ngai kita likolo moto na kiti likolo moto na zongi sima ba démarrer moto ba komo kende mokonzi na bango apesi ordre bokanga ye boche likolo moto batenga basinga ba matisinga likolo moto de 22h ba balusinga ti 2h ba meminga na tunnel na kauka ba komo fiye ngai ba ko fiye bazo fiye chaque soldat azo bimisa mbongo na ndenge na ye azo bomba mokonzi amonya ngo clarté ba kitisinga likolo moto ba fongolinga basinga alongolinga bilamba akomo fiye atala liboso nzambe alalaka te bakonzi na biso ya district afuna bazaki na patrouille mokonzi na bango a remarqué atindi éclaireur azaki na moto na ngai tala beta mwinda liboso banani bazoya abeti mwinda te a démarrer aki otala kokenda kenda ikotala akutani na basoda kimi libela mokonzi na bango siko abalusi pe moto akomokima bango tema bamemaki nga na moto na bango bafongola nga basinga tema babando fiyenga na tika siko bongo oyo a démarré moto balingi balanda mokonzi na bango po bakima oya molai oya zalaki na sima bango tu na manduki a démarré moto alinga landa mokonzi na bango po bakima po ba patrouilleur bazoya abalani na ye tokwei na se oya zowelisa po simba gidon na longoli contaki moto ya yo TVS moto na ngai zalaki déjà bakena ngo TVS ujo ya ngai bakendaki déjà na ngo éclaireur akendaki na ngo siko babando mema oyo bamanga na moto na bango ujo o TVS pe. Ah oui, colonel Carl Lewis azali très déterminé pour na kosala ratissage ya ben civique nyonso oyo bakoya komeka kosala nungu ya forme nyonso na district ya Funa boende zalaka colonel Carl Lewis musala kitoko yo wapi mafuta oyo wapi kejo oui yango nazo remercier colonel la musala kitoko azo sala na basoda na e